Donc nana ba preuve so na mina laksa osiko na minute so ke parti wana biso to kendango bo mwana to zoka na bandako na biso bakanisi biso ndire to za bakuluna to sere tuvate okopusa na laksa yo mona pena ke o mona pena donc na pena na méchant ko na pena na méchant ya laksa pena ke donc ba biso yo ba parti yo to zo pena ba coup to so pena ba coup oui tant ba au pouvoir to se retrouver mais rien botala. Oui, parti IDPS. La biso to zoka boy pour na parti. Oui, so bulagi le roi qui est parti le lo sogi le lo to gagner to rozala sogi ndengeni ata biso te même mboke rozala sogi ndengeni ni mais etali biso te mboko eza bangote ninga yaka kutaka ngo kinda kotika ngo pesa Kabila sala 18 ans na ba soda kutu armée appliquer soda batika ngo www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com. Ouais, salut, bonjour, grand journaliste Zoé. Ouais, je me présente comme mon nom Adric Gen. Je suis congolais. Donc, congolais pena robambate quoi, congolais de naissance quoi. Donc, naza pena mambolo, surtout pour namboka non. Ya omoni na ye, boso na bino donc na ye ko se plaindre na makambo ile kana mboka donc. Nana choite fona loba. Na makambo ele kana mboka na biso sikoyo toza pe quand même ba jeune oyo neti na gouvernement ils ont des en place toza pe na pe ba jeune oyo to bundi moi trop na ba parti ebele moi otanga ba komba te yo sa ba publicité na bango ezate donc to moni yango kaka ndenge moko na pouvoir uti ko leka na pouvoir en place donc ndenge moko sikoyo jeunesse na biso oyo lobi nango ezala nini. Après les lobos comme on condamné car non ba jeune toujours ba kuluna ba jeune boy mais tandis que ndeti ba biso toza pena ba jeune et belé oyo to se sacrifier peu trop ya ba parti politique oyo les lobas peut pouvoir mais to kanisa ke ozala ndenge nini mais to mona ka ndenge mo yango moni yango lelo pena na ina na loba bon na pa na ngana ko loba to banga omoni mingi lo esa biso ko banga soki to lobi to bimana nzela to banga kata mususu moi ba risque ba soda o banga pe vie na yo ko perdre pe vie na yo ke karabo dans les nerfs mais so ba tiki biso pena ba pesa so tantôt s'exprimer que mboka ezo tambola bien ti donc mboka etambola bien ti ka cité o moni mutu so za mabe mutu so ba to so baza mabe ba olinga te bo bimana nzela olobela ke pouvoir ezo marcher bien te ba olinga te o moni ba ko chaka ba soda po ba kalebino deti ba biso pena na ba parti o pena lelo pena na zotanga ko deti biso ba IDPS oyo tala na ajonga na ngona za trop jeune mais na bandi ko ya IDPS trop jeune ozo mona donc degré to bandi ko ya IDPS wana trop jeune to kanisa ki lelo so IDPS pe du pouvoir lelo to ko mona changement mais rien ne change nana ngo ko loba na biso ke na ministre pena ke depuis IDPS du pouvoir changement moko boye ndeti ya nini moi ba devoir moka ya mike na mboko ba ko katelo kwa ndeti avant-hier na keso mba lipa ya 500 francs na okutu pouvoir uti ko leke tika on a 200 francs mais leki yango kutu na munene tala siko de Joseph Kabila lipezaki na 200 francs mais leki ya 500 na munene na pouvoir ya président Fachi tozani sikoyo lipa combien lipa 500 mais il y a 200 et leka ki on na munene ta siko degré ozo mona tano na niveau ka ya lipa nano donc ba ko kanam non wana kolia izo dépendre na mutu mais degré nga na ebe ba congolais ndenge to souffrir na mama kamba kolia wana donc na ba mapa wana ba oteka ba 5 c'est simbate donc faut quand même baluka ba améliorer ba biloko non ya mikeno bazo ko kate bongo ya minene donc to tika kaka donc to lobate to tika kaka to continuer bo pona mboka finalement to kosuka hapi en premier ça soko mon to ko kima na ba chaîne télévision boye puisque ya robima na balabala et puis biso ba passer trop to moni donc bazoka ba kufa na maramboyo comprendre tout le monde ba kufa kabo ba bisi ba soda ba beti ba masasi na nzoto donc yango moni to comme na niveau ya na TV bo ya kolobela ngo sikonde na TV donc to teka banka na TV kende na ba université au mona ba jeune baza ba otanga ba jeune ba otanga baza ba otanga na silisa depuis 2014 to kanisa lokola te to tia pouvoir au poids ba diplôme autozui l'habitant monsieur ko sunga biso
paix à son âme n'avait Etienne idée oyo azalaki nango nayebi te soki mwana akontinaka na baide wana meta mosusu tonga toza bandengo toza te totangi banchiki mwana Félix ozomona ouais président actuel lelo tokanisa ye lokola ye mpe akokumbama na makanisi père azalaki nango me akumbami nango te donc tomoni mpena ke bituma nyonso to biso tobundi na baidps wana eleki nango kaka pamba boye nga na bandi koya 10e ri mokie na bandi koyango mwana moke na otanga nanu donc sentiment ya la politique puisque papa wana bandaki donc ba projet azalaki nango mpona mboka oyo donc ebandaki kopermettre vraiment ke tolanda ye par rapport à tobandaki komona Kabila azalaki mabe bien sûr azalaki mabe na série wana déjà lipa 200 francs mais tobandaki na biso koli otondi na wango mais makambo sutu wana omona ngo mabe mais na makambo ya balipa baniveau balipa longaka na ye mais talaka président actuel na ministre oye pe natana lip donc akoka ata kokokisa na ata posa ya bato balia lipa bien te et bon makambo minene donc vraiment yango moninga pe na journal lelo donc na choix te yango na epona lobela mboka nanga to 10 ans ngo tozokende 10 ans ngo tozokende na ekutu ko changer métier o natangela don na molo kwa mbonga Minerva na ngeke pete et ba parents na ngeke pamba oui eke pamba puisque mbongo nyonso ba misa na tanga na osala musalo na osala les andeo ya musalo na tangelaki natangi banchiki en plus balo ba ke ole ba jeune balingi kotanga te non ba jeune balingi kotanga bazomona kisiko ke mbongo wana kende kofutela Minerva mais voit ça nango asala la ngata cop asala cop on peut bouy zando awa chantini ba chai awa zando depot buka desinga na koma na cop na zando abukela biso zando ka boy tilelo ba cop ekufa oui nazali na jeune moko boy master nanga moko boy aboya kotanga zwi mbongo ne ya Minerva la bia chango na cop mais babuki zando yebisanga siko on vivre ndeni kasi te on a le bateau comme oza mboka ya cop jamais kota eza ebelo lelo bazwi ba misala na ba gouvernement na mamanchiki eza ba chance sa bango donc mboko pozo misala il faut sa chance et surtout faut en circuit il faut yebana oui en plus ba jeune ba otanga te non c'est faux ba jeune bazotanga ba focuser mais problème eza mboka il faut en circuit il faut en relation mais vo mbongo wana na tanga te soit natanga na sukata na D6 mais mbongo wana ya ba université na tchana cop puisque mboko zo na bureau na ebité bureau ezara pona bango moko ezalaka pona bango moko Kabila ke ya tikeli batune pe bavandi Félix azui pe batune asangisi donc ezaka ndengo wana mais te donc na ndenge ya faute mboka pena ndenge komi ko kendele donc muninga tikaki ekwei yende penda iko kunda mboka lisusu bien akundi Félix akundi mboko bien donc mboka eza susu eza na sens te mboka na niveau te soki sanga Congo ko kanisa na nini na mboka nini Afrique ko kanisa Congo ba Brazza o ya pamba so kati na Brazza donc Congolais on dit ma va na Brazza Congolais ya Kina on dit ma va na Brazza qui va na Kina ozomona nyonso wana kezani et surtout wana phénomène dollar place fende to pesa mboka pasi makasi yango wana na okamo président ozala incapable ya kolobake ye mamba dollar wana ayebi yango te mais bazosala effort dollar ekita kasi bango bazoko et surtout ye penal bozoloba te batu na bango bakoma kokosela kaka makambo nyonso ekoma kaka président Kabila Kabila nde mutatika boye yango biso tozobunda tozoluka to debulone non papa bango balobaki boye bango bakanisaki lokwa mboko eza ba G oyemba moko zui osali oko kosala puisque bamonaka makambo Kabila le père asalaka akota na pouvoir achanza makambo na manda moko bango bakanisaka ndenge wana balelo bato musu bakoma opesa président Kabila raison zomona bango opesa raison ex-président Kabila raison qui est président Fachi. Oui, puisque bango bakomaka Kabila salibo, Kabila koti rebelle, Kabila salibo. Non te kola. Non, batika président Kabila ngana vanda. Omoni sozara na mutema ya koluka kobongisa mboka na yo obongisango. Vous comprenez? Mandela kota prison pona mboka, andima ki akota prison pona mboka na ye. Alilelo mboka etikala boye lelo bima héros national de
Alors pourquoi ba président Fachi ba kondima ngote eloko ndezo sala bango bazo boya kondima souffrance bazo boya kondima kokufa pona mboka bandimaki kokoma président pona nini bandima kokufa pona mboka ba comprendre que Kabila nga nazana problème te ba corps oya signaka yango moni moyen mboke bonga ezate puisque asigna ba corps na ye moko batika président Kabila avanda wana signa ba corps papa mais président Fachi signa ba corps na ye moko na donc makamba signa na Rwanda ti lelo yango moni guerre wana kotika la kosila te puisque akota kaka na bêtise wana président Kabila tikaka mais selon Batoukalouba et ça est toujours chance mandat na wana ezaki sur la deuxième mandat non omoni pe banzela isala omoni papa na niveau ya kozala président banzela o asali nzela ni asali abambi basali banzela ya sali loko te okumisa prince Lengesa oche Simo Chezelo oche prince Lengesa ndo okumisa un président de mandat yango okumisa prince moko sali prince Lengesa bon président Kabila oloba ni muto azai mabe oloba nini lelo asalaki po baluba bakomo ya makolo c'est wana ezalaki okende ta matadi awa ezalaki po koma matadi seri akala wana ezalaki obeta ba 3 semaines nzela président Kabila salango lelo matadi boma mwanda jour moko ko ba minutes ba heure oki ozongi o na journée moko kepo zongi soit oloba nini yoka prince Lengesa kikwitse Lengesa yango nde ba olobela ba obeta tolo donc mboka ezotambola mabe donc to permettre sous te ka koma da tina ba niveau ba 3e mandat non c'est vrai ça oui akokoma nango te wana pena donc akokoma nango susu te ko bango tolo ko banga mais soki to komi na suka ya mandat na ye une chance azui ya kozwa sous pouvoir ko so komi na suka mandat na ye donc vraiment oboma biso to oboma nzela ndeti ba biso boye donc pour mon pena ke ngala za na be bref au pende la donc na be bref so na l'accès au siko na minute so ke parti wana biso to kendango bo mwana to zoka na banda kuna biso bakanisi biso nive to za bakuluna to sera tu vate okopusa na l'accès au mona pena ke au mona pena donc na pena na méchant ko na pena na méchant ya l'accès pena ke donc ba biso yo ba parti yo to zo pena ba coup soit pena ba oui ata biso te mais mboke kozala soki ndenge nini mais lelo pena ti mboke ezozala boye donc naozala ba regret makasi yango moni nazoloba na pepe congolais nyonso azolanda nga donc il faut kotelema mpona mboka oyo mboka so tokangi maboko akozwa 3e mandat président Fachi akozwa yango lisusu akomisa mboka ngo ya ye eza na nzembo bayembaka kuna oui ekoma lokwa royaume en plus déjà préparé déjà moi na yi paré préparé moi na ya comme akenda otanga politique mais état libiso te mboko eza bango te ninga ya kakuta kango okenda kotika ngo président Kabila sala 18 ans na ba soda kutu armée en plus ye soda batika ngo omoni bakoti omoni ba loge na bango bakoti lelo nde komisi mboka oyebi ke phénomène PD tomboki makasi na mboko phénomène kuluna lisusu donc kuluba kutu te oui ça ba loge bakota ba loge bakoti babwakeli bato bamopepa mabe tala bakoti kindoki makasi monde parti omoni partout eza na pouvoir na ministre bakota kindoki pena makasi mboke bebia tambo na nzela lelo po jeune vivre bien fakumaka PD ou soit akomi kuluna komo botola babiloko tala lo ba jeune mo bakanga bazana sope bazana na prison mais il parle na oka bazala raté mais bapoata kutu bat ba jeune wana bakabaka baba koma ko kata batu ba gorge nyonso wana ka pona ni mboka eza malamu te oui bakonza mboka baza sérieux te bakoma donc oui milimo mabe wana penda ba loge na bango bakota babwakela ngo jeunesse ekoma donc en plus tala niveau bozo peksa ba jeune masanga mais bosali société masanga ya société masanga na bakinga bwa kuna po ba jeune ba melaka bakoma mitwe beba bango ba mela ba bombe nyonso wana eza kindokeza na parti wana eza mvutiment ouais soupe na tolo bakanga izina soupe na tolo naza parmi ba victime na ebike na camarade mo oti ko kufa ona mamba soupe na tolo wana ezande kindokeza na parti wana ba mvute peuple congolais alala donc azala toujours kana posa ya komelaka masanga kinumba donc muta kipeli susu bango te tobeta bango kara donc ba masanga wana ba yo kamulangi munene ba oteka ona faux prix po ba jeune ba melaka ba bunda kuluna ba botolo batu biloko mituka donc makamoko nyonso ya mabe e uti pa na bango ba loge ba koti za ba mipepe na bango ya mabe oui normalement
Elo nga no senga na ba jeune congolais nyonso to telema pona mboka na biso. Kongola koloba ke o nga na attend kipe mboka te mboka ko kipe yo. Nga entre temps na ko comprendre que oui mboka l'un des jours ko kipe nga pe comment déjà ko kipe nga et puis kipanga puisque nga na bunda pona mboka na zoka boy. Ba cicatrice on azana otina mu Congo. Romona. Oui eza pona mboka donc yango lelo na telemi ya koloba pena ke président fatika mboka oyo. C'est quoi ça? Oui, fatika mboka oyo akoki te atikela bato musu basala. Akoki na ete azobanga liwa pesa mutu akokufa pona mboka oyo. Donc problème ezaka na mboka oyo yango wana. Ba jeune lelo bazo souffrir, ba jeune lelo musala ezate. Ba kombi ba PD, ba kuluna kute komi muke. Non, eza consciemment te puisque Kabila le père akota ke mama Rambo ezaki te. Makambo ezalaki te puisque ba jeune bazo vivre bande ko vivre makambo ezalaki te yona sera Kabila le père oyokaki ba kuluna ba crime eza nango partout dans le monde ya nango mais abiso eza ba niveau moko trop bas o mutako sala ngo te nyonso na pona nzala na sera Kabila le père ezalaka te kuluna yaki te lelo ndesiko kindo kekota mutako mane pena PD azolakisa bato pena ki akomine PD mais va sala ngo nyonso na pona nini parti wana kaka bango moko ba papa wana kindoki bazui wana ba loge ba koti wana donc ezo senga pena ba bimaka na ba jeune garçon yango moni ba finaka ba mama mbongo yango moni ba ozala toujours nzoto makasi na ba pouvoir nde ba père wana ba mboso ba kotika ba pouvoir ba oluka nini ba luka kasu ba nini ba zwa déjà cette femme ministre azwe belé akovanda te ba oluka ka ba zala la page nyonso to neza nini ba loge na bango ba kota fo ba ngoka ba zala ba bebisa jeunesse. Donc bakota kaka bango kaka basala pour jeunesse elala bango balobaka na minoko boyo soka mboko bakwisa lwa basalela balobika na munoko yo bimaka ona balemba bimana bagombe kuno omona bango kena ba boîte olemba bango basali lelo monde komi kotambola bongo monde en plus Congo ezaki na makamona te mais komi bongo lwana balobi puisque bamonaki ke batimbeli bango eza bango nde bakotisi ba jeune na distraction makambo wana yango modi ba lancer phénomène mobo balobi na munoko ki papa l'état moko bimisi mbongo batonga kutu zandu malandela te yango ne kangama musali kangama bongo bo makambo eza nango makambo bango mona makambo zanga tin donc pouvoir oyo penza rien bazui 0 sur 10 0 sur 10 prince elenge sa bobetela tolo na niveau prince elenge sa ngana wala na ba Samuel Eto'o ye moko un individu wana na commune en président ya fédération na bango te atonga ville mobimba ye moko après bino bobete la président de la république bobete la tolo na prince moko non mais il faut penda tika mboko yo président fatika mboko yo te neti nga pena neti ngai pona lo ba trop boy na lo ba na souci ya mboka na nga so no abina sandengo na senga na trahi mboka na nga zomona toza pe bato to ko tikala kana parti ndengo wana lelo pe moi ba poste moi mike pe moi blo moi misala moi eza pe na ba idp sana no pour sala na boya na sala te na boya makambo wana donc mboka eza kokufa yango moni biso ba jeune to komo lukata banzela moko okende ko vanda ta soki wapi nyonso wana pona nini ezo simba te na tana kei place mona ke vanda mais famille na ngezawa bande konanga bazawa ba congolais bazawa donc il faut mboka ezala kaka bien ouais so social au monde na ebisio eloko nyonso tout na mboko et surtout na parti oyo eza na pouvoir en place donc eza ni loko malamu eza te na mboka oyo na nyonso eza mabe surtout social kute kufa président Kabila ayaki pena abomi aliyenda ya kundi pena bien akundi bien baza mitema mabe gratuité bino osakana na gratuité wana gratuité zamba zo lokum puisque ba école mususu esimbaki te pour banaki babebisa kutu ba réputation ba école mususu et surtout na bangaba ba école mo izaka ba Saint Adrien école wana tuna à l'époque eza parmi ba grand école oyo eza na formation malamu mais bayaki ko meka mo ba gratuité na bango ba je wana we zanga tina na ebisi yo bana ba mo vanda tina mabele
babomaki yango bavanda ntina mabele professeur azotangisa lisusu bien te akoka kotangisa te nde omoni mpe enseignement mpe bamoni eza ntina te alekaka so mpe kufa nango kaka bango moko donc bamoni yango kaka sens te non bazali na raison église catholique ezali na raison bazali na raison na bango ya kolobake baboya puisque bamonaki déjà komaki mabe bekole na bango mosusu yango na oloba sainte adrien les églises catholiques les écoles catholiques plutôt lelo omoni ndenge ekole wana ebeba donc gratuité eyaki nde mpo eboma baéducation ya baécole catholique bon omoni ere na olobake mboka oyo eloko malamu eza te tala niveau nalandaki na basemaine wana kuna baolobake transport nyonso gouvernement elobi fo ezalaka 1000 francs mais papa ta yo moko yo tie transport 1000 francs mati carburant ata kutu bachauffeur baa mitema mabe bamatisa bapri na ndenge na bango moko air carburant mati bapatron na bango mpe bamatisi bavexement mais baza na réseau ya oluka babakisa ata mwa ndamu en plus bolobi ke oyo komatisa bokanga ye maintenant nango alandela mama transport na tongo na prix mosusu na poko na prix mosusu kaka donc nzela moko de prix ba demi terrain so amoni ke moye abeta ngo boza te amemi bino no ndambo surtout nzela limeta na ba 4 na 7e ale ba memi bino nzela musu bokeni donc lobi ko mataka depuis scène betina comme super lemba 5000 francs na dépenser pour na koma wana na transport mais vraiment eza vraiment pas si eza vraiment pas si pena na mutema makasi ba marambo ezo se passer na mboko ouais mokle na ngana ngana loba boye ba jeune ya Congo photo telema pona mboka oyo koloba tekelo na obeta cette place wana ga ngala okifema mboka ana tenga noko na ngasala na nini te na gouvernement te bona non yozo bimisa mbongo somba okende wenze kaloba na okende na 5 millions sali wenza be lelo mbongo mati atozo mona ngo yebango ka eza pasi donc to telema ba jeune to telema to bunda pona mboka donc ko bundeza te to ke beta makofi non to bimi pena na balabala lisusu donc to telema to bunda pona mboka j'espère que makambo chanter kaka baza bat ba oyo katiba olemba poza kabila 18 ans ka saka otika mboko tatikango ndenge yepa kotikango donc to ko lemba te pourquoi kabila yaki soda taketi atiki bongo ye mutaza civil aza civil oui président Facha civil donc akotikango donc faut to takiango kaka akotika to lemba te ba jeune donc ya diaspora bazali banda ngo bazomona kimboka eza na mobie mboka ezotambola bien oyibisa bango non bango bazali banda ali banda so ba na bandeko na bango ana kin ba benga batu na ba réalité bango kuna na poto ba vivra ba gratuité wana pena ya bien bekola bien tuna bango kuna bandeko diaspora tuna bango est-ce que awa ba yebi gratuité wana guerre na est aussi la té chaque jour pourquoi bitumba ngana yebi bitumba ezalaka nini yo po beti ndambo beti risiko ta makasi koleka Ukraine mais Ukraine a boma pe basoda ya Russie a résister petit lelo mais pourquoi biso nanu na yoka te ke kuna na Rwanda ba lancer message mo ke na Rwanda koto batu kokufa bona rien ngala mona te totala te bola sa biso ba image bacha ba image oyo ke bazwaki ba image ke bazana kuna ya Rwanda babomaki babomate biso ndeka tokufaka pona nini est-ce que guerre ezalaka ndenge wana eza guerre susu te eza susu guerre te oui wana comme colonisation puisque yozo babetaka yo eza ba coloniser yo babetaka yo à chaque fois babetaka yo on ba coloniser yo donc Congo pena Rwanda colonisera biso ezo coloniser donc na niveau moko il faut ba jeune totelem non mboka eza na passe mboka ezo souffrir mboka yana crise moko donc non yango moni le ba pede ba komi trop crise donc kulune komi makasi donc mboka ezo souffrir mboka yana passe merci donc elo na senga na ba jeune car yango na totelema pona mboka oyo soki pona yote ata pona bandeko pona bana na biso to obota to luka to tikela bango mboka ya bien totala kaka te pona biso tozobanga risque liwa bama moto babimisaka na nzela mais totala pe lobi bana na biso fo batanga na ba condition bien
Ouais. Merci. On est dans le bagage. www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE.com